toza kosala tout tomiokolaka toujours bandeko na biso boyoki ke bato wana baza na 30 km ya Luanda baza komonisa bango pasi na ndenge ya kosakana te. Alors bandeko, thème ya message oyo ezali nani aza na poison? Est-ce que Maman Marthe ou bien Tshilombo? Bandeko bosala très attention parce que eza maloba oyo bima na monoko ya mosala na Nzambe. Nani aza na poison? Maman Marthe ou bien Tshilombo? Est-ce que baza na poison? Moi, en tant que mosala na Nzambe, tant nazoloba na ocha toujours ba point d'interrogation parce que na yebi. Est-ce que tant nazolala nazomona santé ya Maman Marthe ezaka mwa muke na ba problème? Tant nazolala nazomona santé ya Tshilombo Félix eza muke na ba problème? Yangwana, je me suis posé cette question. Nani aza na poison? Nani aza na poison te? Parce que baza ko traiter na ba ennemi moko oyo baza sans pitié pour na ko boma mutu baza ta na pitié moko te. Yami balé ne mwanda tsemi. Alors bandeko, merci beaucoup, merci. Nzambe apambola bino. Eza vidéo na salaki le 22 avril 2020. Le 22 avril 2020 na salaki vidéo yo. Titre na ezalaki nani azana poison? Est-ce que eza Maman Marthe ou Félix Tshilombo? Na tchaki point d'interrogation parce que na ebike na bamboka oyo biso babalo makabana ndenge na ndenge. Et na vidéo wana na précisa ki bien que oyo aza koloba aza musala Nzambe. Le 22 avril, so botali vidéo yango, o azanango besoin azanango te nango tindila yango. Le 22 avril 2020, na sali vidéo oyo, na lobi nani azana poison entre ba mbale. Lelo yo 4 ans et demi yango ekoki. Na 4 ans oyo et demi ekoki, Tshilombo asali ba tour n'hôpital 3e fois na banzi yango yo. Et koko za la 4e fois, menga na ebi 3e fois yango yo. E bandaki na kingo balobi motema lelo ekomi hernie. Bon, ba uti ko benga ngapo yebisanga ke Tshilombo azonga yi déjà na Kinshasa banda nuit ya jeudi na vendredi. Cela veut dire que hier Tshilombo azaki déjà na kini. Mais je n'ai pas vérifié cette information. Mais balobi na ngai ke azasu hospitalisé te, mais azali na Kinshasa à partir ya hier passé le samedi. Ce que zali ke azali na Kinshasa bien na hôpital, Nzambe azolo kumu. Na kona kisabino film moko ya Félix Tshilombo tango ngana santaki ke eloko ya mabezo kotana nzoto ya Tshilombo. Na kona kisabino tout de suite là. Bandeko bobenga nga toujours pasteur ya Mukongo. Alors tango bozobenga nga pasteur ya Mukongo, faut boyeba Mukongo aza nani? Pasteur ba Congo te mais ya Mukongo. Na loba na bino na avant indépendance, n'époque coloniale. Soki mundele ayoki kuna mutazoloba aza Mukongo. Mundele akumba mona méfiance. Tango Mbuta Kimbangu alobaki mundele atali nani wana o Mukongo. Tangu Mbuta Nzeza Raymond Nzeza nasuna busante fondateur ya Bako Papa Kasavubu papa na biso musuba komona baluyeye le reste Mutankanza. Tango balobaki mundele a comprendre que ça ba Congo. Abandi ko se méfier, abandi ko luka lumumba po aya ko combattre batuana.
Cela veut dire que tant que mon pasteur ya mu Congo azako leka azako loba bozo kango sérieux nzamba sunga sinote oyo eza dernière fois te oyo Chilombo akoya na hôpital ya Bruxelles ponga na yebi akoya lisusu na souhaité yango te mais akoya na yebi ni nazoko loba nga na yebi nini nazoko loba nini nazako mona na sala ba video ebele na lobaka Chilombo présidence sous surveillance na lobaka Chilombo Félix afandeli batono essence bola ndaka bango na lobaka songa na lobi likambo eko kokisama un jour mais avant avec Sabino ndenge tango poisson zokota tola na makambo mususu parce que nazomona batu mususu bazoloba Kabila zonga na Sabino ndeko moko akota prison à âge de 17 ans lelo akusi 27 ans 10 ans. Cela veut dire que à côté de la période de Kabila, à côté de la prison, la période de Chilombo, mais à côté de la période de Kabila, Chilombo paye avec 5 ans, yezaka kuna. Donc, il y a na Kabila, na Chilombo, on travaille à ça. Boyo Kabino, boyo Kaina nuye moko. Akangi papa langai, na gotalae, arrêté ngai. Arrêté ngai na jemi, na yo tala papa langa ba ebisinga ke yo pe oza arrêté. Si lelo papa ministre neti na za na prison centrale awa. Kamona na ona ebiti na ona za galelo na kati ya prison de 10 ans bakangi nga na age ya 17 ans. Akomi ya prison ndenge nini nazoyeba ndenge ya kosamba te. Si lelo nazoyeba soro ya prison te 10 ans. Nasali yango awa na age ya 17 ans ti lelo. Mpona visite bakangi nga na nini bakuti nga na nini yango nasala 10 ans de prison nazoyeba soro ya prison na nga te na yango papa nasuki na mokuse nasepeli mingi lisusu kozala liboso na mpona kobénéficie chance oyo ekomi lelo na kati awa nzambe alimiso ti Kinshasa okoma na prison centrale de Kisangani nzambe alola abatela awa. Bandeko, alors, ba dirigeant ya mboka oya biso, dans leur crâne, est-ce que vraiment il y a des cerveaux? Aux ministres, oyebi na yote na prison centrale makala ba prisonniers baza combien? Prison wana ezali pona 1700 1800 personnes. Bandeko, baza kuna 15 000. Hein? 15 000. Donc Kabila tiki ya ye, atiki bani ya makuna. Chilombo pe ya nommé ministre de la justice. Ministre de la justice est allé écouter. Bandeko nanga, est-ce que vraiment tozana ba kere oyo? Donc mon délai tanga banalo baké, vous êtes des macaques. Mon délai kosagité bandeko. Donc ba ministre de la justice a na été na RDC ba prison à combien? Non, a évité. Awa ministre de la justice retourné ya France awa ba prison à combien? A yebi. Otuni na prison boy combien bat ba li ba biso pe ba baza autant ba bima ki boy ba kufa ki boy. Mais na RDC pandeko est-ce que pour ko sala ndengo wana do ba diplôme ya pamba ezanga tatina. Donc yona ba magistrat na RDC baza libre ba ko sala bolingi 80% des magistrats sont des baluba. Base la justice kuna batu balega kuna baluba bo vérifier. Ministre de la justice de nani muluba o ya kote siko nani muluba o ezala kuna nani muluba. Alors bande konanga tango ko loba boba oza ene oza rancunier mais les preuves sont là. O ya zoko loba o ngam trazolo bana loba 10 ans ce n'est pas ne période de Chilombo mais la période de Kabila.
Alors, yo siko yo zolo Kabila zonga, un assassin. Oh, moi si tu passes, oh, moi tu belé. Olive Lobe, mon mari, ce qui c'est nani, c'est le chef, ce qui nani, il y a démocratie. Ah! Bah tout ça, le français, on dirait, bah, il est bien côté, hein. Bon, ça n'a pas congolais. Kabila a la démocratie, hein. Père de la démocratie. Tshisekedi, père de la démocratie. Docteur en droit, Erona droit, ils en ont goûté dans la RDC. Mawamingi, hein. Il y a un ok. Non politiciens congolais ne travaillent pas. Bandeko. Zoa Éthiopie, si vous kola, tozo benga bana Éthiopie, batuboko pamba, kende léon l'Éthiopie. Pourquoi? Parce que le pouvoir est décentralisé. Ministre Oyazo Sala, il y a justice Yazo Sala, Oya Boyazo Sala, mais Oya Bisso, ceux qui va kotika gaba, famille sepeli, akeko iba. Famille du monde entier, baby que les loyaux RDC, ils ont payé à Babouriki. Mais oui, ils ont payé à Babouriki, il y a des idiots. Comment Moutou, à cause de 10 ans d'hôpital, pardon, en prison, à Kenda qui compte la papa Naïba Kanga qui est, il avait 17 ans. À combien il a 27 ans dans la prison. À combien bako dédommagé été. Ah, en France, c'était, hein, droit de l'homme, hein. Ndega betuena. Ah, mais vous foutez Bambou Ebele. Ah, ça innocent, mais vous foutez Bambou Ebele. Mais dans RDC, le côté, Bana Oiba Koufi, pas ya sataniste ou nani. Kalambay. Mais vous avez pas dédommagé. Donc, na kini ko so Koufiko et Talion. C'est vraiment, même dans la jungle, je crois que les animaux sont respectés. Omboka yandiki nini. Oko panza. Tozaki na batwa na libanda ba safu ba Molière ba nani ba kele la kusakarate ba koma ba député ba 5 ans batile le batile côté quel est ça pas c'est ça ça nzambe na ngaye bolanda oyo batamoto na batuzu basomba yango boye alie boye etekama pe siko na sala yango yo moto tukisa yango mama na bino siko mama na fana ndaka tino ke eteka ye pa koteka yango yo sa ngula boni 10 ans et bon otanga ngo comme na classe ni bana poto telema comment on a Willy Botala Willy asana 10 ans azota busambila mbila batokisi mbila batela ba chasser bazoteka bo 500 batu basomba ka bazolia pona bo comprendre que awa na kisasa ezopela penza soza ndekono na kishasa kolemba te kosunga ye mendenge komo nani Willy ndeka zaliawa oluka bosunga ye na koluka mwena mona mama na ye na tala po yazo teka kotoyo mama ne pa ko tambusa kote mususu donc mbila nyonso eza na tangi eza ya 6000 francs eza ya 6000 francs tala ka ndeba bazonyo kwa mama to luka to sunga bato ko sunga bango otika ko ya kozomela masange belo zo kapela so banani ba pasteur bazana kishasa banani tala mwana tangaka na jaboye mwana ifalaza na ndako bazo débrouiller auti musika tia na bandreka kuna koteka ngai na lingate ko la télévision ndenge na kusunga ye o ndamu nazana ngona kopesa ye mais soki bozana besoin na ye kuta numéro no lukabo ede bazali ebele batambo ma tellement mke pembe diselanga wana en tout cas toza mitema minene bandeko naso ba souffri courage ingete mais yo oye kopesa bato sango olo pesa biso numéro biso ba o lobi ka 80 tindata iloko même 50 €, même 30 bazwa. C'est pour ça que j'ai toujours dit à mes fidèles naloba na ba fidèles nga l'air nyonso tango bazo kende kini tango zo kende Kinshasa zo ata 100 € tia de côté okuta alem suna mama ya boye be tana ya boye pesa ata $20
Et j'ai toujours dit ça à mes fidèles. Amour du prochain. Ce que zangi yo li fe le zana yo. Ndeko nanga. Tala bato baso yiba bambongo. Pe ba facilité fuite na ye. Tala population. Et ça n'y a pas si ma mission ngo bimanga. Tala population. Bambila sobe. Bambila sobe. Bambila. Bon, tout ça bambila. Do batokisi yango. Bakaki na mwa sachet. Akoteka, bato bazana nzala. Basomba yango, bale yango basi batokisa. Siko yeba mwana ya disa bapesi yaki nokoteka, mama pe akoteka ya ye. Nyonso wana ezoteka po azoka 6 000 francs congolais. 6 000 francs congolais. Na yebite so ekosala ta 1 euro. So 2 euros. Bandeko. Parce que 10 euros eza 28 500. Donc, on a base de 5 euros et ça na 14 000. Oh là, 5 euros et 14 000. Mais la base de 50 centimes. Bande ko sama wa. Mboka ozo diriger, nga na démissionné. Bande ko nga, moto eza ko pela. Nga na zo ba téléphone awa. So na yebisi no nombre ya bato basenga ngai. Ah mais non. Mais non, c'est pas possible. Ndeko nanga ozolandanga oza congolais netinga 100%. Nayebi que ça lui peut passer. Moi na 10 ans, nous on n'a pas connu biloko boye. Biso na époque na biso Thomson to lia kangote. Thomson ko to lia kangote. Biso to mona mwa bisengo ya RDC. Sikoyo yo moluba na gouvernement na bino tala biloko aboye. De toute façon ko ngai Mobutu Kabila Chilombo pona nga mutu azate surtout ali boso kutu ye kutu mutu amemi biso ba conséquences oyo emawa bandeko bokota na sino mama moko bayibie nini vélo na ye atambulaka nango nebembe mama na ye bayibi yango voilà ça voilà mais encore une fois naza nango ya 5 minutes et moi Alex bino na 5 minutes ya lité na Alex bino kaka ndambo yo vélo na ye na matanga bayibi yango tala RDC muto ayibi yango po ateka azo mwa quelque chose ayibi yango bon moni ne muto bayibi ninga sali po ba yebisa bino ke wane za sumboka te hein pour ça voilà mais encore une fois mais bateau pe bazo leka oli ba pesa biso ba numéro rien ya ye na ba numéro za quelque part na ko vérifier ngo so na moni ngo na ko zo ngila bino pesa bino numéro wana bandeko na Sénat eza ko beba kuna na yebite na ndenge na bango so bazo mona ke Chilombo aza su musika te bazo luka ba wela batia nani aza la président Sénat betranger na betranger ba bayati banani bango ba telemi wana po bazo yeba ke Chilombo so le kufi président Sénat nani nani Mpaya na otila bino mama oyo boyo kai po na okelpe musika te na nini na kata na Alex bino jour Chilombo et loko mabezo côté na soto bande kono bi jaune te verte mais rouge mwamba ekotizero to yebisaki bino babokolaka mwana ya meme ya ngando te to ya lion te Fifi Masuka n'a jamais quitté PPRD. Fifi Masuka, c'est une honteuse des femmes qui a eu à faire des enfants par-ci par-là avec des hommes politiques qui sont redevables, surtout dans l'âme ya Kabila. Na moment où tozo bisabino, Fifi Masuka a eu na ba valise ya mbongo oyo basangani na
Sama Lukonde bazo corrompre tous les sénateurs na soni ba sénateurs ya IDPS oyo okei honte à vous tous les sénateurs corrompus na moment otozo ki sabino hôtel du fleuve eza ko yinda mabezali bandeko boye basiko corruption oyo esalami mpona nini bazongisa bahati mpo bazongisa Carola Guido mpo bazongisa Sama Lukonde donc PPRD mobimba ezonga en force na Sénat. Vous imaginez, et puis vous mettez à calcul, analysons tous. La constitution de la Constitution, au cas où l'absence du président, c'est le Sénat, le président du Sénat, le président. Sama Lukonde, vous allez déjà on a distribué Katangé, mais je parle des hommes politiques katangais qui ont eu à mettre Joseph Kabila à la tête de ces pays en nous mentant tous que c'était un Katangé. Mais ce n'était pas un Katangé, c'était un Rwandais. Mais si on a ministre pour le Bandeko, je ne vous dis pas adieu, mais au revoir. Tokozo en 2023, c'est en 2024. Sous forme libre, Babandi Kozonga, on va envahir le Sénat, Babeta Chiti Asima, où ils ont coup d'État préparé, déjà ils ont préparé, pour la pourquoi il s'appelle pour renverser le chef de l'État, Bango va s'accaparer dans Mboka. Une façon, on va céder à mon bien et pas à Rwandais, Batouti, le rôle après ce qui va au Gouchoua, après ce qui va au Mokébélé et pas à Batouti. Donc, il va faire un découpage, il y a bien, va servir par Rwandais, on va aller à Mongachou, surtout, on va aller à Congo. Congolais, ils ont Kamouya, parti politique, ils ont Kamouya, il y a écoloté, tout est pour sauver Congo. À ta centimètre à pays et qu'on disons non à tous ces sénateurs mafieux. Disons non à Fifi Masuka, à Sama Lukonde, le mafieux qui vient corrompre les Congolais, les sénateurs congolais. Ah, classe politique et baby, Sony, le monde entier Zotana, Sony Bandeko, Panda vidéo, il y a Panda au maximum, les sénateurs n'y sont corrompus. Corrompu pendant la écologie la Sénat, il est passé par corrompre bango de façon que va voter parce qu'ils s'abattent surtout à Est pour qui écarté la liste. Ils ont dit écoloté, mais ils ont dit qu'il y a ma belé. Tout ce sur la tofu la mise. Fifi Masuka, attention, moi c'est à détendre Keba. Merci. Bandeko. Les gars, vous comprenez de l'autre côté. Azo bunda pona mboka mezo comprendre rien. Et ça na bato bele comprendre te. Na loba na bino bandeko. Je ne vois pas par quel miracle oyo biso ko récupérer mboka. Muta politique mo répondre na bima yoza pasteur ko lo bandengo na tenga ba likambo te, mais na lobi yango. Déjà este bobo sana, este déjà ko bobo sana. Il y a un peu pouvoir à signer, à ce bel côté. Kabila Lobaki, je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt. Moi, si je suis en Mikolo, Kabila a le pouvoir. Mais parce qu'il a tenté, mais comment ça, mais il a tenté de l'examiner au bureau. Alors, Kabila a le pouvoir. Si vous voyez que mbongo ezo sopana na Sénat, kuna il faut Rwandais mutaza la président Sénat. Parce que moni ngonge koki oyo chilo mbo beno kenenge sur l'hôpital, azo kenenge malembe. Azo kenenge malembe. Kanangi constitution lobini. Tant constitution lobani ni ba akomi président nani yango Rwandais. Allez. 5 ans. Élection. Naïb Sarabino, on a vu à Tchaka. Nabino 2023 plus 5 est 2028. Plus 5 est 2033. Naloba Nabino Boya. Qui na 2033 président tu récupérer Bogate. Qui na 2033 pour nous récupérer Bogate. Oh biso ba politicien na biso solution za moko. Mais solution on a ko le bango wa te. Et bango ba bien côté. Solution wana ne ya mutene ko aider allez vous récupérer mboka. Sans cette solution bazui bato ba yiso na mboka boti bango libanda.
Batu ba yeba histoire moko mboka te ale. Ba mutu azo simba mboka kuna. Totala kamo eloko eleki le 31 na chila bino likambo ya Chilombo. Totala nan oyo. Là où les jeunes sont mobilisés pour chasser M. Tshisekedi. Aende kwabo anaua nchi. Bananza tuwa usiku ya mchana. Le président est compétent. Tshisekedi doit partir. Voilà, la jeunesse sont mobilisés pour chasser cet aventurier. Nous sommes à Goma. Uye tunakufa sama nyama kila siku. Mauvaise gouvernance à Tshisekedi avec son staff. Vraiment c'est chaud. Voilà. Allo bandeko, vidéo ya suka. Vidéo ya suka yango yo. Botala. Ndenge malade ezokota na nzoto ya mutu. Malembe. Malade ndenge ezokota na nzoto ya mutu malembe botala yango. Capitaine Mayombo, bonsoir. Muzomona? Alors bandeko, Chilombo azalaka na santé na ya bien. Bomoni ne malade ezokota na nzoto. Mutoke bino bimaye. Balobi afanda. On ne se moque pas de Dieu. C'est une interdiction divine. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. En bien ou en mal. Chers patriotes, lorsque vous semez une graine d'arachide, vous ne récolterez pas une seule graine. Vous récolterez 6, 10, 20. C'est comme ça aussi avec le péché. Lorsque vous péchez, vous allez récolter aussi plusieurs maladies et prendre beaucoup de médicaments. La sémence, c'est la multiplication. La sémence, c'est la multiplication. Oloni nguba moko. Olona, pardon. Oloni nguba moko. Oko bota, di, oko récolter. Oko récolter en ingala. Oko buka. Oko récolter. Oko récolter 10, 20. C'est comme ça aussi, chers patriotes. Vous êtes, vous pouvez s'aimer ce que vous voulez, mais vous serez obligé de récolter ce que vous avez semé. Vous êtes libre de s'aimer ce que vous voulez, mais vous serez obligé de récolter ce que vous avez semé. Trahir tout un peuple, tout un pays. Nekonanga. Ko seme à bien ou à mal. Si vous semez na ninga malamu, oko récolter pe biloko malamu. Si vous récoltez na ninga mabe, oko récolter na ninga mabe, mais malade belé. O Kingo, o Ernie, o Kingandi, na maki c'est belé. C'est comme ça. La sémence, c'est la multiplication. La sémence, c'est la multiplication. Merci, mes chers frères et sœurs, chers patriotes. Nzamba Pambolabino, à la prochaine occasion. Merci.